Je m'appelle Maboko Nzambe avec un champion local toujours nous voulons savoir Onde Makambu. Na ebisaki bino ke mbaloyo bo sambwe na bino nde ya kosambwa to bandaki na banyama mikeka tozo matane na ba grangolo soki yo ndimite ke za grangolo nde to yene lelo okosambwa na benga nanie place o na fandi avana kende liboso na sibino na fandi na place o ya kitoko Terence Moke nde apesi biso place oyo mwana matete ya solo alela na kache oyo fort alingaka te mutu musolo bakomba kache oyo sinote akosilika Terence Moke na dédié émission oyo ya solo bongo na Niclette Kapende motema ya Dr Jean Niclette Kapende motema ya Dr Jean aisenga kende kutana kache oyo tunela ngai kache oyo apesa ki batu liboma ya solo babaki lukela biso po na makambu ya sala to mona na kache moko sala ngote viens nga titi liongi papi fala ya solo na eko kutana kache oboti ndenga na kutana Arc-en-Ciel eza chaîne moko ele na makali tilibanda ya mboka mère mikoko na États-Unis oyebisa ngai bakache nsozo kena ozobikilakisa nga bangwana bangote luka kache oyo nazo bwanga otanga kombona sinote boko découvrir yembala moko kasi na sibino boye to kende ko za kota zo sala entraînement mais to moni makambu bo mona bilili bino moko Congo bobenga ilkia ya bako beta epembe na liwa yo sunani yo ndimaka te menga na so ngana na ndimi ya solo pa onga na moni pardon wana mutawo me matra ndaku na mtu na boy na dédié mission oyo ska papa Raymond Nganunu na njili alobaki boye papa Raymond Nganunu kende kutana kache oyo pona bana matete bakanga munoko mena awa na moni bange bana matete balela fort na bandiko tune banana po matete bazola kisanga me yo oyo lobaka ke matete yo ndo simbango na buna akoloba sinote mwana sema ko bambanga ndika na kokufa nanga na continuer yemoko ko isa bino ya solo makamango za ndenge nini lelo na kutana kibongo na grand maître Lokamba mwana mutetela ya solo oyo aliaka pongolo jesse aboya ngote pona nini beta ebele sibolite bino nde botinaki ngai bobongisa na hôpital malembe pona zo banga awa onga na omona bozala bongisa na kiti nanga bepona na komi koyoka somo Maître Lokamba na ebite Bakinua na Poto Braza Afrique du Sud et ABC Arc-en-Ciel qui est une journaliste la bango champion local aya kotuna mituna sur catch congolais 100% congolais mais to ebite Maître Tobano matamale maembe to na ba sujet moi mingi ya koloba mais to ngeto tuna Maître Lokamba catch congolais tozo kaka catch congolais mais tozo mono ndé catch yango elali pona nini Maître Lokamba. Bon, na pesi na mbote na ba fan nyonso o ba Holanda na monde entier o ba Holanda immeuble Lokamba Sibolite tango nyoma nyamu na gera siki bombe tourmaillon o ba benga mikolo mutawa sekele mboka donc na pesi no mbote place bozali bon nako na eyano yo tuninga ike catch congolais ekiti pona nini ekiti liboso 1 ezana na ba producteur ya biso toza vraiment na ba producteur te. Et puis au moni kala tozalaki na ba mourir ya catch balikai bazalaki trop bazana na politique na nini et puis ye moko numéro 1 ya mboka Mobutu CCC kwa zalaki fan pe ya sport ozoko pa yango no moni catch ezalaki toujours likolo ozoko prendre donc na ministre o ba otiela biso a ministre o ya yebike akotia po ba sport ezebele elingi kolo bateka ba tout catch etomba matin ba boxe ezali ba lutte ezali ba judo ezali karaté taekwondo shotokan tout ba ozoko prendre ezali ba ju ozoko prendre to linginde eloko nyonso tomba maneti na opesa mbote pa emoko Denis Kamba isimbumbu nenga kumbelaki sport ya mboka na biso en tout cas okolongwa biso na mutema te yo moko ebi o soda na immeuble du Congo mutabeta kabango donc ozala toujours na mutema po tombolaki yango to ebisa liso Nzambe Amose Mbayo yo zalaka pembe na Kamba ipele azalaka ministre ozalaki pe na ye sala ope muninga sala ki ko sala bien pesa implice na mboka po biso pa na biso soki yo o sala échec ezala ko la mo ambezu échec
po kamba ya mutamo amba yo mutamo amba Fati Beto mutamo amba mais toza likolo papa ozo comprendre donc to likolo na Congo siko soki yo sale chèque donc eza mawato ozo comprendre na pesa no président Msamboka Fati Beto sans oublier maman Denise ozo comprendre place Bozali mbote na bino sans oublier maman ya sepelisaka mukili oya kangaka mutema ya batute maman Olive Lembe na ye moko molonga naye Raïs Kabangi. Merci. Ngai tene na lobby mais nga peta na lobaka bobaka na côté la ka. Limbisi mama Denis Kambai ya yo yango yo. Umela na yo batu nyonso balongwa yo otika la pona yo o matisa ki sport. Tolo ba na ndinga ba aventure te na ndinga solo. Tango Denis Kambai azwaki place wana to monaki ba football, ba catch, ba lit, ba box. Donc tout akendaki likolo. Boni papa na biso Moïse Mbayo ozo maele wana te pona tozomona ki ba sport nyonso eza ya kolala na lobi te ko ebi musala te mais obi musala non mais idéologie kaka nde ya bien pona to comprendre te ngane na lobi te ba katia na te maître Sibolite za je crois ba 4e katia balo ba likamboyo ke tozomona vraiment ke vient na biso Denis Kambai asaki musala kitoko il faut pe vraiment to ndimaka mutu tango asaka musala kitoko vient Denis Kambai malgré longwa na place wana mais kotika ba petit na yote taka toujours liboko ba quartier surtout ba quartier biso batu ya nous voulons savoir to ka konvia ba quartier to biso surtout ba quartier soutenir ba makasi ba ki liboso président Franck Diongo ya yango yo musala kitoko mais na ebité na zoto na question oyo par curiosité maître Sibolite to éviter banda colonel Chako alongwa président ba ki kota mama Fatou katcheza ki na moi mouvement moko boya bien mais depuis président Franck Diongo aye to mon ndire ba activité sala matin makambute to éviter bo sepelité ou bien ndengeni bon na ko corriger moi muke na réponse na lilobo tuni pona nani tangu ya Colonel Chako na Mama Fatou en tout cas kache kumbana ki très kitoko na pesi mbote pa ya Colonel Chako na kata EPS kuna kakokolo sans oublier Mama Fatou na marché liberté la sozana na famille na yo ozoko pa de kache kizala ki vraiment na vibration pour organisation atabo na mais zala ki moi ko sala mabanini tout ça bon yo moko yebi bon nani président Franck Diongo ta yo mo yebi ta o ya passer a passaki na ngona no liboso ozo reprendre autaki kashwa ye bo na bo tout ça yo yebi mais na yebi que aza mourir sport aza mourir ya catch donc na yebi ka otombola yango donc ye mo pe aza muto yebi o ya ko sala pongana est to kutana na bureau to solo la pe na ye mwandambo ozo reprendre o to solo la mais na bo senga na ye asala subo organisation te nga sala ki na nini na imika organisation to bunda banderole ezate annonce na TV bien radio ezate donc to bunda lokola donc ba aveugle ba bunda quoi biso bata nous voulons savoir kutu to la na makati mais surtout kaka par hasard boyo ba bitu mamo boyo OK donc eloko wana nde mokonzi ko sala ngote. Donc, au matin, au banda toujours au kita. Il faut pas tout na rappeler biso. Ata toi ba conseiller na yote mais ya mogo biso to na expérience to. Bato ba vandi pembe na yo ba linga ba sali sako biloko mogo ke ezalaka bien. Mais non ba zoara ke sala kaka pona ko sala po kachi ba ya bien si ba yaki mais comment na nzaba ba tout na eza wapi donc eza dignité. Ozo comprendre ngezali ya ona osenga na yo malasima ko salaka lisusu bongo te oza mokonzi asalaka eloko moko ga etikali biso tout na mutu batutu ba organisation mokonzi danger tale eloko sala bo salaki na stade de Martyr oyo nani oyo ligue salaki na stade de Martyr. Toujours likolo tilelo na ba chaîne le kanaka. Oui, na combat ya Sibolite bientôt là to la bino combat ya stade a matisa ki mutu nzete ya poto na stade kuna zaki somo batandama ki mulongo ko tandama. Donc kala te na bino ba image beaucoup mona ma non a beta boma toujours a betaka abomaka. Président Franck Diongo Bolimbisi Boraneza qui loko ali bossé salamaki na genine na yo il fallait qu'il pas ele kabongo nous voulons savoir ezawana soki bozana ba combat
bobengi biso na numéro to koya to lekisi ba publicité na ba émission na biso to ko pesa annonce ki toko makasi ba kombeza la betaka ka ba grand maître Sibolite tango ngai journaliste bo mona na botami déjà na kuta ki azobunda qui dit qu'il y a na expérience ebele il faut que tout na bato ba na expérience ebele et au pesa pe bien ça pour na lokumu ya catch et mata isaka bien. Na pesi maître Chaonle Showman Mbote kota za kuna na poto maître Chaonle Showman Mbote na ebite na tuni motuna nani mwana mama ndanga ya solo na boyi koloba bino moko pesa na réponse mwana mama ya ndanga ya solo nde ezalaka nani est-ce que ça maître loma na ebite bon bino so bolo ka bino bana mama ndanga solo na ebite wana etali bino etali ngaite maître Sibolite na ebite na za question moko boye oyo bat batindaki na tuna yo tellement mingi babi expérience na yo au sali mingi mais na kamwe na moni lelo na mona yo na sentir te mais na moni lelo sentir qui dit que réponse ya sentir d'abo moni yango mais to ke susu muke mettre casque tozala ki na émission moko to tunie makambo ba sentir abi na Congo aba sentir za ka misa ba sentir nyoso ba fumbo ba matembele ayebi yango te po ya lika mingi na fédération ayebi yango te so to ebite babi que Sibolite normalement ndenge betaka apolaka te il fallait que normalement sentir ou ezala kesika ya vie yenda zala nango mais pourquoi ozoka sentir wana te bon non pesana mes condoléances c'est pas moko fuma banga moyo Nero Mbungu a fait les grands faits tous ensemble quoi mon konzi yango na vice gouverneur tous toujours na yo bon moni sentir o ezepa ya vie azwaka sentir là que nda poto so ya champion du monde so champion d'Europe so champion d'Afrique nous surtout européen ça vieux aboya o changer na Siboye ki isboye bi histoire o azwaka sentir na ye a chango pa ndeko lézer a chango abike kachero akoki ache sentir ache ndaku na ye ache mwasi na ye ache kar na ye ozoko pa ndenge za azuna ringi na ye ache alobi ke kachero ako beta ye abima ozoko pasoka beti azui biloko wana nyonso na si batu tout babima te mais bayebi ke libérateur na bango ayako boma mbunza kombo jijon iloise piba turumayo nzoko munene siki bombe to beta ka bango ozoko pa mutu pe oyo mokile chaka mutema oui tangu na bimaki na si soki okepa ndeko lézer okoti na site ya ndeko lézer okomona ba image wana donc via comme banga ote na kobunda na yo te boye na boye tout ça otoza bana matete boye na boye tout ça donc esali soni po ayebike na ko tala moni viana soki na simbiye na si fo bazwa bakanga ngai na si bakozwa ba okondane nga na okota prison po na si mukolo histoire éthique la main vieux ça comme na suka vieux sous makasi te vieux ça lembi donc to pesa ye ata place moko boya vanda mais ata moi conseiller ou bien nini ba pesa na fédération que ayaka supo na mambo akacha lobelaka mais babi muta bomaka fédération bien zaye yako pour mes até wana za makamna ye papa omoni ndeto zali fédération oboma yango te mais le kambasi bota osala musala na ye oyokuta na osala ni ozo s'entraîner en tout cas on a travaillé avec papa nazana ba 50 et quelques mais ndenge naza siko naza ba âge nenzoto nangé travailler na maloko moi na 25 ans 24 ans 16 ans force on a nango ozo ko pe na travailler na ba petit ba okoka te menga na okoka donc nazana ba âge na mo onzoto ba bébé ozo ko donc ezana fresh donc yango nazo epsa vieux on a beau tchaye mo panzi donc il soute nazo quoi s'adresser surtout na bana katanga jibiki mwaka jinga jibiki yo olobi trop na landa ki yo maître jibiki landa bien yo kaka message jibiki présent Zouzou présent Firmin présent Cobra oya bino yeyo immeuble du Congo obino mona na Lubumbashi bolobaka bobenga ke mubaya ule muzuba vous comprenez libérateur à Lubumbashi na websa bino na koya na Lubumbashi na beto jibik na kena likasi na kasumalisa na beto mosquito vous comprenez Jimmy batela kachere na ona yo betela ekuna na kena na likasi na beti lisusu na ke kolozi machine kalele na yo ça se dresser pour na yo
nayebi ke kalele bongama nazoya pona yo et puis na osenga na dioka président dioka yebsa katier on a travaillé pour moi zo travailler et puis nazo pesa lisusu donc et pas ya petit na ngai moko tantu poi na kata katanga kwenda vutuka Afrique du Sud kati vana na mutu petit na vana na point chaud na Lubumbashi wana lisu na ngai ozoko pa jibiki na ebiso bongama mwaka jinga bongama jibiki na beto na stade Kenya na beto na stade Katuba donc yo lokamba siboliti omoni oyo et puis ba irataka te soko zukaka moko na si yo moko komona ki jibiki ne ko sila Lubumbashi maître jibiki na ebite yo luka ba problème na ga maître sibolite ngai na mona ba komba me pesa nga somo na ngaki na kima yo luka ba na ebite ba katangyo boza wapi balaro beaucoup misaka na ebite bo pexenga na lo bagake bongo ke ba producteur boza ba sponsor boza mais boli misana lo ba na ebite président firme au salango po président wana azana lara danger président firme na ebo salango peza zuzu na yebi okosala yango peza cobra na yebi bakosala yango na ya obetela bango katiere na bango jibiki kaka ngai jibiki ozwaka oyo epiberataka te ozo reprendre jibiki na otravaille yo donc soko otravaille te confirma oyo donc ngai ozo reprendre donc confirma mais nazo travailler ba président nyonso mettre le kamba tangi bino so bo salite bo décevoir ngai parce que ce qui m'a dit la batouboé, botika s'inspirer mba moko bimisa bakanana et si là et bon ce qui m'a bêti et aux assommons biso to filmer kaka to le kaka na TV pour na to lobela yango et bon maître Sibolite ngana tanga poto nous voulons savoir to ba toujours vérité et ça na quartier moko ancien quartier moko ya Lumusu abi écoute de tout na yo a beta yo kaski kas abi beta yo Shakira lobi balongola kaka coup de tête bata mpanzi bata yo na ye mais bawa papa omoni lokamba Sibolite bango tout ba ebi génération à génération pour les loba ndima yo fo bunana immeuble pour atteindre place immeuble azali da défaté ça c'est sincère 12 785e nouveau. Ça c'est sincère, au matin au atteindre au immeuble. Papa, boyande surtout yo ya Lumusu fumu, soki fumu nunu na yo wana na si eza démodé na okozwaka o epiba moko. Shagi akutu yo kozonga na cuisine pour lambelaka bien o lambelaka nani Pizza Bendos donc lambelaka yo ona osala yo na sina na bunda na mwasi te me mukolo wana baloba histoire akache kotika lake Sibolite na si akana ki mwasi wana benenge nini na si bobongama pour ngazo travailler na travailler akana kisite ou bien boy na bodo na travailler ozo comprendre pour na préparer o yangai e lobango nyama nzila sitite mandomba madi ozo comprendre ya ona osenga na bino bo travailler ngana zo travailler. Et puis, nous na yebi na kata ya Afrique du Sud na ba soda na ngamoko bazakuna Gino Serge Gino Rex ozoko papa soza yango wana Rachidi Morisho na kata Sidaf ya yango wana na pesi susu oyo nani soda ngali susu Petit Zephyr place soza yango wana le meneur du ring les bogards place boza yango wana donc na kata Afrique du Sud mais nazo bisabino ya mbala oyo na bando sala recensement ya ba ceinture na beto na zu na beto batu nyonso ya ceinture na so na bunino na beto na zu na beti na obeta na shagia na zu na beti nani oyo o ba na ba ceinture kaka nazo zwa bango tina ba pecho sata le diable nyonso nazo zwa o ngai nano lipasa nyonso nazo tout ozo comprendre na bandozo ba ceinture na et c'est qui singa mingi maître Sibolite abi arobeta ne bino bato ko kendo tout molete nyeti sacré en salonine ça te fou yeso ko na simbeli susu azwa kina no moko azwa ke pibaka na
kata. Super ngoma ibingwe ya mkiana na shakia Kongo kata. Asaka ya robita nani ça avec la cible coup d'été ici vraiment beta maman aussi cible de temps va coup d'été dans ça après ce combat,
Maître Sibolite, ceinture ya Shakira, na ya Edingwe, batebele bazotuna, ceinture ya nani ezo représenter Congo. Bon, nous surtout les avons ceinture ya Congo pour tous les kata Congo, les kata Congo, mais ceinture ya vient à biso anande siko les alikolo koleka ya Shakira, mais pour y azoka on a poto, azoka on soit champion du monde bon. Nous avons plein de Roiko Wangana Yangote, Potoni Yangoma, et là on sait que Edingwe Aye Barake, Acha Sentir en Wa GT, nous avons Sentir, il faut que tu aies un gène, et puis tu Adaye Nango, bien poisson Nango, Nini, il faut que tu aies un gène, tant que tu n'as pas de négocier, ça l'a qui bien pour na beta et pour na Zoyango, nous avons plein de mais le colo Yebeka, Petit au beta Nengai, na Roko Tiangote au Banga, donc Yebi que Petit au beta Nengai, bon, pour mes alangote, mais. Ceinture ya vient des alikolo. Ceinture ya Edingwe nde ezalikolo après pe tolobi ya ceinture ya Shakira ezana ngoma bete et bongo Maître Sibolite. Bete sur la ceinture na yo. Sur la ceinture to muno na ceinture to bite eza ceinture pa mba ceinture kaski kasa lobaki ya bafumba matembe to za ceinture so. Kaski tu na bete le plusieurs fois yebi azawana azalaki vrai technicien. Ma yebi na beta ye trop batu ba yebi oza mukaba omoni ngai pona mukaba na lobela ngo te ya liboso na zo mukaba ya liboso na neta na ma champion de Kinshasa na kini este na beta kutu to bunda kutu na fine na kaski o ya yebiso wana yende na beta ye eza na mateta na terra pour lulu batu ba yebi na beta ye o eza mukaba lisuso yo moyebi ya champion o ezalaki tournoi oyo ye moko double bansa fuma banga moya salaki ya onde na zwa siko na nga na sala ressassement ya ba ceinture nyonso na zwa ba ceinture tout na banda ko beta batutu bana ba ceinture na chango na palais simato sala na oya oyebso be mission na bimisi tous les ceintures oyo intel donc on continue déjà mukanda na fédération soki bandimi na bandi soki baboy na tiki pona yebi na catch ezalaka deux ceintures kaka ozo pas nezali so deux ceintures suki 3-4 te mengala ningi na beto na ocha na nzoto te na chango na palais si maso esili tout na beto bango tout na zuna yo pesa fédération po batu donc ba petit bazolo ba trop mutulwa nani sata le diable bazolo ba général petit nangai yo général yo bon immeuble auzala nani ngaye yo okozonga sans péter na mulongo yo ka moko kaka awa oyoka yo Satan le diable yo ka ba problème oluka na lokamba oluka ba problème na mundu musite me lokamba angaye et bongo mettre lokamba na ebité inconnu moko boy na ebité soki komo na nani ma ba chaîne boy Autriche. Wana ozoko pa azane catcher. Yana biso catcher amuke amune na zate po na ngai. Nazo abiso nyonso ndenge moko. Lokola lobby aya apusa na affronter po na slakisa yeke et pas na ngaza pété. Ozoko prendre. Super angwalima. Na super anguluma. Ye kutu mutu na luka kutu ye wana po alobi to na landiki émission te be fanatique na ba lande émission bazo benga ati na ba téléphone bazo ba Sibolite to landa yo ti na écran wa super alobi te akobeta yo boy na boy tout ça donc pesinga kanda super zela makamuto eleka vous comprenez to komo ke na suka to komo kita vous comprenez na ko sa charger na super on di matin na minute muke. Vous avez yo za super mais osé dingwete. Vous avez super osé dingwete. OK. Maître Sibolite comme ko na suka ya émission na biso muke émission oyo se pele ça va mettre lo ba RTGA na Braza kuna RT Gaman na Braza ba sepele l'émission oyo na tu petit RTGA et là on a ce planète azako konanga RTGA muta formé robot vipère mwana nanga donc ngana ngana ba koko do musala na saliti ba RTGA ba osala petit nanga félicitations na landaka yo na ba Facebook ba nini tout ça na landane ozo sa ba entraînement na yo petit nanga coup de chapeau et pour ozala un beau catcher immeuble nda lobby continuer quand nengo wana OK
Maman Magina Balingo alobaki boy papa maître Siboliti Lokamba. Maman Magina Balingo na Tabita Okako Tokudi motema ya fils Ngoi. Oui. Bandeko na batete la. Kema Fumbe. Kema Fumbe. Balobaki na tuna yo. Wanji. Fukutano nde. Bozoyoke. Ba famille eyamba. Totikala na mutumo tozala na papa Wemba. Na bitum na miziki mais tobosani te totika na manda chante na miziki. Sans oublier na bitumba mutazo kotourne mboko nyonso. Lokamba Siboliti donc onotete la mongo donc bino tout na simananga yana mongo oyo wanji lo fukutano. Tabita Okako Tokudi alobina tuna yo boy. Est-ce que na famille na yo okanisaka ata o former leki mwana to mutu moko na domaine na yo? Pourquoi pas? Ngai moko na mwana ngamo na bana na ngana bana 5 tata bana 5 ne na za. Na pesi bambote na no pa moko oya liboso na pesi Aris Chamala place ozali oya mibale Gypsy Mwanza na kata poto bango mbe bana mikile na pesi sukoyo na pesi Plamedi Mbote place azali na pesi Natambote na pesi Denika mais mutu na former des Denika po petwana na mona bango tout donc yem talani makamna loko azana on a 3 ans mais balo bate Siboliti azanan po nazana 54 quelques mains nazana na makasi na nzoto ya bana ya 16 ans 17 ans de petwane na formé pour natali na ba critère tout yende na otikela nyonso zo comprendre Lokamba Junior azoya bobonga maka déjà ape ndoi nanga wana ndoi nanga vraiment donc mwana wana nde na ko formé bon nazo yebisa lisusu na opesa nanu masa moko na kati États-Unis et na kati ya Londres na opesa mbote Pire Massa John Bouder le baron de Sankuru. Maître Lokamba, Shakira na émission abaki oza nokonae. Tout ça bandeko, Shakira amutetela ngana amutetela ti. Mais abi malgré Siboliti anokona ngana ko betaye. Oh mais ate to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakenda ka bokila te kaka moko siko moko wana kasi Lokamba Siboliti. Siko balinga siko balongola Siboliti Shakira akota ma okokate ngana zana no sina konza. Siko ya kopusa na wapi? Ngana nazo konza. Ngana okonza bango tu. Nous comprendre. Lambiso ozonga na ngana nazo konza donc ozo comprendre. John Boudet kota makambo na ebike ozo uta Londres ozoya. Ozo écran géant les barreaux de Sankuru yomoko lobaki préparer nazo ko tchabo organisation. Noko nanga John Boudet na yoki déjà ki ozoya bonga maka déjà yakande sala ba komba ya solo tozana to taba ba image mukili mbeko mona ndeni organiser ba komba kitoko batetela ana mongo te bo sunga kaba ana mongo ba kende liboso botala ka musana. OK na opesa le susu mutu nanga le susu nani mukonzi nanga Pacho Panda tout la masa ya de la forêt igwe ya binongo wana. Vous avez un sous mbote et pas y moko Denis Kamba ici Mumbu général Gédéon policier du peuple Maître Siboliti avant pesa bambote nangi o lancer le biso défi na bakachero wana bakanda na bangu tela nga caméra yemoko alo tela nga mo bimba yemoko ala na opesa nanu oyo bakachero oyo nanu ana kanda na bango oyo immeuble Lokamba Siboliti Tourmaillon Trango nyuma ya liboso nanu yo vie edingwe na lukaka yo papa atoko mukolo yo zolo bozali soko za pusana na kolinga yo lokola chasser bazo chamai ozo comprendre na kena na Lubumbashi mukie Jibiki mwaka jinga nazo luka yo président Firmin président Zouzou président Cobra ya bino ye soda na bino mosquito kasumbale sayo nazo kana yo kalele machine kalele ozo comprendre nazo luka yo nazo ya ozo comprendre dioka kanga katiere na yo yebisa sala entraînement pour nga na travailler so na zongi kotoyo na ye super anguluma yo kala leki
molai okoma mokuse ozo reprendre yango na yebisi yo lipasa okomisa mwana popi mwana merci politiko azongisa yo place yo okomisaki wana okozo epiba ozo reprendre lipasa bongama na yebi ko to na confirmer makambo zo sila tango zo sila toza marche na mai ko sa recensement ozo reprendre on a yebisa bino o ngai mazo bobongama lokamba sibolite azali shagira mbala liboso na histoire kati na bunda na mwasi te namukona osimba yo mama nasi okoyoka nayebi ke toza mboka moko me mukonza mboka azali immeuble trangoni omanyamu na gera yeyo mubaya ule muzuba Satan le diable yo général yo na ozo banda lelo na yo ka suna komba général te so na yo ki na oluko tina palais na so na osala yo oko regretter mutao konzaza moko immeuble mutu ya yambo o petit nanga na konda lo baka vie yo ya mutu ya yambo et puis soko zoka kombo ya tourmayo nga ba kombo ko ba kokasa te nga mona misino ba pesaka tourmayo wana ba pesanga eza na petit abarambwa azana kata braza ozo repère do beaucoup taka masolo oyo na osenga na bino ozo repère petit nanga Adela na kata Londres yango wana sans oublier maman Ali Kaponda mama ba conseil oyo apesaka lokamba sibolite wala mutu na ngai mama kokubosa na ba conseil wana te ozo reprendre de sans oublier Nyamanzila City Train maître Ligorodo muninga nanga Pasta Flori Kabundi do Pasta Flori sœur Jeannette maman pasteur Jeannette donc sœur nanga do nana ba pasteur pe basambela ngai basambela po na ngai na compagnie ba quartier nyonso ba pasteur Shakira lobaki za basambela na ba pasteur basambela muto to zala ne pasteur Flori pasteur maman Jeannette pasteur donc nana ba pasteur basambela pe po na lokamba tobo salaka te omoni bisonde tozo sala makamusu to salaka to yeba ngote omoni nzamba tinda mutu na musala na ye nzamba tinda siboti lokwa samusoti wana ya solo na makasi na ngai yango nde nazolela yango nde na otangisa bana chiki yango nde efute na pa yango nde zo sala nyonso bato miso ba ko kacha za na mbongo te boiki atinda bana na poto baza mibale mwasi na mobali ba mibale gypsy na ya na ye Aristote Chamala Gypsy Mwanza donc ba mibale ozo mwasi na mobali ya liboso mobali ya mibale ya mwasi donc ozo ko pa ndenge zali donc il faut to ye barake sibolite batinda ye nzamba tinda musala no yango wana eza ko la vie de lui batinda ye okosala okosekisa batu ndependa batinda ye musa sekisa batu ya koma mutate akoma ne mama na comédien ozokopa ya koma ne comédien astika la kona po tala ba député ba sénateur banani bozwa e po apostiller ki mazwa kité bozwa mutu na bino aya na politiki bona ko beta e boko yina ngai na si boko lobela makambo na assemblée pona ndumuso makambo na osala e. Merci Gamete lokamba sibolite to ebite to comme na suka to ngi ototikelo autant obwaka mabanga mais avant obwaka mabanga tozo pesa bongo merci mingi na terrasse moke ndenge apesa biso espace kitoko alela sibolite tina suka pona nini te to ebisi bino ke bino bolobaka ke catch ezala mbongo te biso tozo découvrir ba catch o ba bonga na catch batinda bana bapoto basoma mapangu likola catch batia yango lokwa musala yo ozo lokwa ba je ya zongo musala seke kanga bisaka zonga pale nalobi boye Titi Liongi DG na nga ya tongo olobaki ke Arc-en-Ciel ako organiser ba combat ba catch yemoko akota ba drone ba caméra to lekisa ba combat en direct Titi Liongi kotika makambo te championnat nous voulons savoir ezoya na nzela total catcher nini oyo ataka mbanga akota bilo na GT seke akimi abangi bipole yu naloba te pona nini na boaki na avana boka mabanga na utikela na ngametre aboka mwa dem to mabanga o elesa pe e bato mikili ba balanda ba mona pe batikela na mwa loko kachi ezola la te ezola muka kala te ba mbote saka bi na opesa mbote na liboso na petit nanga na kata Afrique du Sud petit nanga Sangoku
nayebi ke kachera solo sangoku yango wana naopesa lisusu mbote pa ya nani naopesa lisusu mbote pa ya président na ngai oyo azalaka nga tout le temps Simon Ikanda chunga na chunga place oza yango wana sans oublier général Gédéon place oza policier du peuple mokonzi yango wana do naosepela topo na ma confirmation oyo ndenge oyo bosali na pesi lisusu na DEPS malungeni yango wana place ozali donc nazalaki lobi tozala na pesi sous mes condoléances na bana matete nyonso sumbiri tekiri tokundaki lobi ozo comprendre tokundaki lobi bana matete tobungisaki moto ya biso oyo azali nécessaire pour na biso mais eza nzela biso nyonso eza ya koloba te donc sans oublier Nyamanzila city train ngende eguluma ozo comprendre grand car ozo wana master ozo boto kabolane bamakamu tout le temps quoi sans oublier maman nanga maman Katadina Obonga oya botalo Kambasi Bolite ye wana sans oublier maman pasteur Jeannette place aux ali mutapesa mapamboli oyo kakake soka bandi prière à l'embakate do mabolongo beta ngo 5 heures du temps na mabele pour na ensemble là pour na mboka quoi papa pasteur les sous tozali na pasteur Flori ye wana zawana sans oublier tozali na Valérie autour de place na travaillaka Constant vieux Constant place na travail toujours na mongo maman na biso oyo aboti lo Kambasi Bolite Mama Katadina Obonga donc walande oyo mama ya immeuble du Congo Trangonyoma Nyamunagera ozo kopena mbungu fuma banga moyo double brassard place aux ali ozo kopena donc na pesi notu mbote ozo kopena na ebike tozali donc esili lelote be mission zebele ozo mais nazaka toujours na préparation ya confirmation pour nabi kalate confirmer zo kitana se mais to zongela ne masolo na biso yo soko zo bongama te nga nazo bongama donc ngai nazo ko bongama o na yebiso yango wana na pesi mbote pa ye moko Daniel Safu ozo comprendre Daniel Safu place aux ali mokonzi ya yo yango wana ozo comprendre oyo salaki na matanga lobi félicitations mokonzi. OK. Merci maître lo Kambasi Bolite apesi ba mbote ya solo eska ya Daniel Safu oyo mokonzi na biso ya tongo asaka makambo kitoko na bwaki mabanga pona nasukisa na bandiko bwaka DG na nga ya tongo titi Liongi oyo apesa kanga espace na arc-en-ciel etena lobe makambo bakache Liongi mbote grand maître lo Kambasi Liongi na tinelo ba mbote bele immeuble atinelio musala nde yangoyo ouais na pesi merci na mon technicien de tous les jours Papi Fala yawe ngoyo ebongo pati Liongi te pona nini na pesi mbote na ngana Niclette Kapende motema ya Jean Dr Jean toujours Niclette Kapende mbote na ngoyo na pesi maître Shaolin Showman kuna na poto mbote yebisa Shaola bongama technique na koma na ko balola e donc abongama ka donc yebisa immeuble za ko sa charger na yo yebisa Maître Shaolin Showman immeuble à l'obé à sa charger na yo ba technique ya mike oyaka nango na nini wana na Maurice yebisa sous Maurice pour peut-être na bête une fois mais faut na bête sous deuxième fois bino moko bozo kanenge grand maître lo Kambasi Bolite azo pesa ba défi et pas na bino na kanda maître Shaolin et bongo na pesa mwana mamanda nga ya tongo te pona nini loma mwana mamanda nga na ebite soki yoza mwana mamanda nga mususu benganga oyebisa nga pona ba tembo bota na ba WhatsApp ba Facebook wana na ondi mangote nga na ebike loma nde mwana mamanda nga ya solo na pesi maître RTGA na Braza Mbote olanda kabiso kitoko pe osutenaka émission yo tina suka na pesi Tabita Tokudi Mbote na pesi Fils Ngoi Mbote na pesi Eme Tukudi Mbote na yo famille Tokudi mobimba ya bino yangoyo ebongo na pesa famille eyamba shota te pona nini famille eyamba mobimba na pesi bino Mbote na pesi su famille Onyangunga na Lokoro 28 Mbote sans oublier leki oya langai azana ngola leki nanga oya laninga na sima Michel Wemba donc na yebi ke olelaki trop petit nangai Michel ono tetela ke mafumbe Michel Wemba ya yo yangoyo yango wana quoi. OK et bongo na pesa
Diani Omoyi mbote te na pesi Raymond mbote papa Raymond na pesi mbote papa Raymond Nganunu na Njili quartier 13 na pesi mbote pona ofandi sarabatu etuluku pona balanda émission oyo na pesi mama Jina Balingo moto oyo ataka mbongo na yanje pona champion local akene ko tourner émission mbote na pesi pe lisusu Kombo na enani s'il vous plaît, Jenny Chota mbote na pesi lisusu Caleb Omatoko mbote, Foibe Omatoko na pesi mbote soki boki na boki matete la ebele, pa matete matete la bazo soutenir émission Tina Suka. Na pesi lisusu sans frontières na pesi no tumbote, na yebi ke pakasa le danger na pesi mbote place oza, gouverneur na biso donc auto soutenir immeuble yeyo. Vous en comprenez, Trangonyoma, donc sans frontières, rien à dire. Vous en comprenez, donc rien à dire dans sans frontières. Donc c'est un danger qui est toujours comme à Pamboli. Mi Coco na Londres, Mi Coco moi c'est qui toko à la émission 100% catch. Nous voulons savoir avec champion local. N'avons pas bureau technique na manaboa qui Christian Matissa na boa qui Benjamin Mosiboni ebongo Diani Omoyi mwana mokena banginga mikolo Diani Omoyi yangoyo na boaki Belamini Kamba motema ya moi c'est qui toko ebongo na boaka Pasteur Bron Bomalika te pona nini na boaki Berger Etienne Bokopolo o ataka mabonde litango nyoso mama te babitu ya siboliti ezwanga te na air ya émission to ba David wana ezwanga te na pesi yombo te côté ozali ya bino yangoyo ciao.